Boumangana Boumato Boumana, puisque la compagne que va te bérer Bazamité Mamabé. Ouais. Bon courage à toi, Lorraine Lungumbe. ML, notre sœur. Ouais. Tu as bitumba ya solo na kati ya Congo wana bato bazobundela mboka na ndenge ya diaspora bato balobaka ba vérité bato baza vraiment dans le bon eza lokola ba ML odina tanga mususu il faut ba convaincre ngai pona kotanga bitanga tanga te il faut mutu convaincre nga pona tanga baza ebele te oyo baza na souci mpenza Congo ezala Congo oyo mpena balingaka ke Congo et défendre vraiment les droits et les obligations. Je bien ce qui vraiment y a bien, puisque tout à l'heure Congo, tout le Congo, tout le monde a Congo, tout le Congo, tout ça. Et vous voyez que l'aigle de l'éternel, sage Yamboka, saint de Jésus qui toko. Il y a tout sur l'amboka, azalara na pireté, sur la sur le marambo Congo. Azalara na pireté, sur la vérité. Navai nanga, naza ndako, nazo mécanique ko contempler les œuvres bien accomplies de Dieu. Mais dès que tu défiles la image, na yo ko na vidéo, vidéo, eza vidéo ngande na capturer photo. C'est na tenté na enregistrer ngo na tia to yo kango tout ça bo kenga na place ko ba komi eyinda kaka. So bokotika na page ya eyinda kaka bomona vidéo yo eza wana na utotala ngo kala mingi te na capturer po elongi ya sango ezali wana na elongi ya ndeko oyo ya assassin ezali wana siko elo na ye awa na yeli penda ndeko assassin te o batie mpanzi wana yebi ete po nga bata Kongo na yebango te bata Kongo nyonso to oyo baye après 99 na yebango te tout le monde na yebango te même sango na yebi ete tala ye na TV nde pa tala biso na ba TV na yebi ete na mona ye une fois na concert ya Ferré na libanda ya Adidas Arena donc na yebi motu te bana la président ex-président Joseph Kabila tindenge toza lelo na yebi motu te président Félix Tshisekedi grand frère na biso à quartier na limité wana na moni au moins 2 fois na ba invitation tango ayaka tango azoya en tant que président tango surtout oya babitumba wana ya ba IDPS banini na mona ete na yeba epete na yoka kombo na manda oyebete na mona epete na lo ba vrai na zo lo ba solo donc quand frère na biso quartier son excellence président Fachi Beton aza mwana limité neti nga mwana limité mais na ndenge ya limité penza na yebete na mona ete père na mona père moi mingi pour grand frère nanga azaki penza membre effectif actif na kati ya IDPS babeta bango babundisa bango batia bango ba lacrymogène bakanga bango bamema bango na ba place ebele pe à son âme puisque lelo azate peut-être que soit azaki ti lelo balinga ba reconnaître ye te tant mosusu po bapesa bango pe ba pouvoir po bango ba vrai combattant mais vieux natikali oyebi na kisasa te na ndako mona ye nde tona otala ba DVD ya ba combattant à l'époque tout ça mais na ye pena komona ye boye en face ezaka tanga komi mokonzi et à des reprises pe ntango aye na ba Paris puisque ba invitation eyaka so batinde nge invitation aza na accès okota na koti na moni pe vie ndenga okota ne pas sali meeting boko pe kosenga pe micro po pe bo expliquer makamba bona ba opesa bino ba bimisi pe akei donc so na expliquer bon raison pona lo bana batuke na zaka pire te na makambo ya Congo nazala pe na pire te nazala pe na besoin mutu azala pire te mpo na ba master oyo baotravaille na Congo na ba master oyo baotravaille awa na baniveau makambo ya bacongo mais soki naosolola Congo meme bamaster na ngai bayebi ke nazala nanga master motu te surtout soki nangi na choke bato po bomoni problème eza na Congo na biso eza bato balingi balobaka oyo bien mpo na bango moto aosala mabe bino fo bobeteli maboko oh siko basage ya mboka ngalere na lekaka na bachaine na bato tout même temps naloba makambo na nga soki na ye obetela moto maboko bomona mpenza nde naosignale babravo epuis na faire preuve ya babravo soki mpe na ye koyebisa bato ke moto wana aza faux na oya mpe kofaire preuve ke moto wana aza faux eza politique
eza ba analyse eza to sola mboka eza ba sage mboka eza ndengwana na ye ko s'attaquer na mutu moko te personnellement ou bien na ninge et tozana ye na compte à rendre na yango na ye ko bundisa ye to tozana problème moko boye to batindi ngai na ye ko bundisa to na ye ko telemela ye mpona bakofuta nga mbongo na nsima nango ezalaka te ngai ezalaka ke ndenge bate chaud d'énard basala rouge comme rouge noir comme noir rien que la vérité ndeko sango message na nga eza clair oyo nyonso bokolanda ngai oyo bokozwa yango nayebi ke naza sire na mekai mpe kopersonnalize Bosolo TV soki message oyo ekomela ye na baangle oyo totalanaka biso nyonso c'est bon soki ekomela ye te soki bokozwa yango bokokata yango bokotiela ye yango botiela ye yango ndeko sango botika ba ironie botika ba aventure bozosala ebi nayebi ke bato ebele barapport yo eza na biloko ebele eza na bapropos ebele eza na baaction ebele oyo osala meme nga mpe nakomaki komona na zwi yo nga nazwaka yo na poste yo na publie yo meme maloba na yo mosusu oyo bakataka bandambu ndenge tokoma kosala nga nazwa mpe bamakambo mosusu ya bayo mpe oyo oyo baka meme bien natie mpe na bareseau bato mpe balike bakommente baapprécie mais naye ocomprendre ke c'est comme si bino nyonso to boza derrière mbongo bino nyonso boza baflatter bino nyonso boza bakorbo et puis nakoko prouver pourquoi nalobi ke même yo boza derrière mbongo na oprouve yo naza na bacapture moko nasolola na mutu oyo asenganga numero ya sango asenganga numero ya sango puisque azaki na besoin azwa contact na sango afin que a passé de fisque émission et pas sango pour alobelela projet ya ONG projet ya ONG oyo ekoki kosenga azalaki na besoin esala eke asenga lisungi asenga mpe baide oyo kopermettre baede ye puisque banda ONG wana atravaillaka yango ye moko na bapropre forme na ye na mwa quelques-unes oyo bamekaka kosoutenir ye mpona baprojet asalaka ye mosuwa koencadre bana oyo bazali na bamalnutrition asenga ngai ayebisi ngai ke aigle naza na besoin ya numero ya papa sango naza na kine naza na besoin numero ya papa sango nazwa numero ya sango na pesa ye e aexplika ngai bamakambo explika nga esala nga meme na nga nafungola caméra nasalela ngo baémission mais après nabi bon c'est pas grave basango baza bajara babatu oyo azolinga aloba makambo oyo ezopermettre eza na faveur na ye donc ayebi déjà ke nga so nakoti likambo oyo baokatela nga musuni moko oyo epermettre ke nakata likambo oyo na continue lisusu te biloko sango azosala na Congo biso tozomona ye neti azodefendre bato biso tozomona neti ndenge aza wana aza pour peuple to pour bato moko boye oyo badimini oyo bato bazokomplike bavi na bango na bakonzi eza ndenge wana te sango soko akoti likambo ya motu oyo aza na problème moto oyo azali na nguya te aza na pawa te akoti likambo na ye akota yango mpo motu oyo apawa oyo bazo akize abenga ye na privé bapesi ye mbongo makambo wana esili bana masolo mwa bashebe ya tututututu esuka na nzela boremarke ke toyebi kutu te selon journaliste soki investigation esuka wapi ekoma wapi solution nini bazwa nanu namoni te sango papa sango Israel Mutombo nanu namoni te abandi likambo moko mpe ekomi ntina suka mpe réussite totale bato babeti maboko eza te soki boza nango bino boprouvenga soki ye mo mpe aza nango aprouvenga makambo nyonso tu ayaka nango na pression nyonso abandi mpena na pression me ngai na ye okomprendre ke derrière bapression wana alandaka te parti yalowa mwana moko akobenga ngai abi baviolaki ye ngai na ye na bandi deja koannonce moto avioleki mwana wana moto avioleki mwana wana baviole nakomi obenga meme mwana wana baviole moto oyo aviolaki ye lokola aza moto ya mbongo aza mokonzi abangi ke réseau wana ekoma ntina niveau ye mwa bani onégocie suna moto wana ke ngai na nanga prêt ya kokata masolo yango mpe naloba yango susu te mais à condition il faut bopesa nga autant puisque moto ngai napesa numéro ya sango ntango abengi déjà mpona akenda journée mobimba bayamba ete et puis mpona après bazoyoba na ye ke non mbongo oyo bango baosenga ye ye aza ONG l'état apesaka ye mbongo te
azana bambomba azana appui derrière motu moko te même na Congo azora bambongo na ya pasi asengaka na bapoto po bato baluka ba 5 euros ba 1 euro ba nini poisson ba soya akino leisa bana Congo o l'état congolais aokoka oleisa te asala ONG asomba place atiaka bana wana atia batu oyo bagéraka bana wana alukaka quand même quelque chose ofuta bango oyo l'état congolais asala même pas ba ONG pour permettre batu baza na Congo soki boyoki ONG oyokaka ONG mama Olive Lembe soki boyoki ONG boyoka ONG mama Denise Nyakeo mais ONG ba ONG ke toujours ozomona pena ba ONG ya l'état ya gouvernement ezate donc ba ONG faisant na ba kombo ba première dame c'est tout wana oyo Congo akoko yeba ezaka ya ba première dame ya oluka ya bana mo ba pesa ba bourse ba kena ba poto ya oluka soki ba kamnini ba sala c'est tout mais moi si wana sali ONG na ye moko na be forme na ye moko banda yango na Allemagne et plutôt na Hollande a comment nango na France akitisi yango na Congo asengaka même babiloko bazozwa même bilamba otosito lati omoni ke ezo akombo ndako bazopesa epo akende ko pesa bato akende kabela bato alatisa bana oyo baza kuna mais akoma epa Israël muto monta bazosenga ye alobi naza ONG nazosenga kutu bino botielanga mwa makelele po ematata na niveau nazwa ba aide tout ça babino soki biso tokoti likambo na yo okozwa mbongo ebele c'est-à-dire que biso po tosolela makambo na yo to po toyamba yo loba il faut pesa biso autant naza même na baéchange même ya baaudio ndenge petit azosanga me aigle nzoka bato yango bazalaka boye non bato wana baza mpona biso te baza mpona peuple te baza na mawa peuple te tala bamessage yoka baaudio tande na solo na bango sikoyo nazoyoka Israël muto mozolinga explike makambo ya assassin oyo ke azalaki na Afrique du Sud en collaboration na Congo basignalaka ke bakangaki ye mais quelque temps plus tard baye olobaki aza kuna te abungi c'est que Afrique du Sud bafoshaki compagnie mais ceux qui justice à Congo bande kosala musala kitoko justice à Congo nde mutu etindi garçon ya boma mutu justice à Congo nde azo collaborer soki na ba justice Afrique du Sud pour ba libérer puisque tant bobi bukangi mutu bokangi mutu fo bozongisa na mboka wana a évadé nini bakangaki eza lokwa ngaka nakutana na ye na nzela kwa mbocha photo na kangi après alekinga na makasi ya kimi bozolinga bobimisa bato bazoba aussi non teke bozozala bazoba mpona nini vous croyez que tant bolingi boloba boza bajournaliste ya investigation to bino boyebaka tokotaka place na yo na mbongo na yo ngana na bavideo ya sango ntango azobima sika naza na bavideo wana naza meme na image moko oyo ezalaka ya Aisha Okoko aza ko interviewer sango tanga azoloba ke Congolais aza mutu ba extravagance Congolais koza na 100 francs na poche alobi aza na 10 000 sanga aza na ba video na ti lelo donc soki botalaka ba place pe bouti il faut bo comprendre que batu pe obotiki place yo longwe na place mais bato yo tiki wana oyo yebi ke place yo utaki baza pe na même situation oyo yo zalaka nango mais tant to tika ba place wana to komi na ba place to komi kobosana o remarquer que tant mususu o mutu mo babotolaka ilo pangu na ye soki ndenge nini tout ça po bosalela ye ba émission wana oyo salaka eza déjà na pourcentage no donc ngai so réussi makambo oyo ngabo kopesa nga to 10 000 ngabo kopesa nga to 20 000 siko aide ngo bozo aider peuple ezani olingo loba biso ke ono l'état wana esalaki musala malamu l'état Congo mte esala musala malamu l'état Congo asala musala malamu te papa l'état Congo asala musala malamu te il faut bolobaka clair nana ngo apesi yo mbongo po oya odefendre soki individu oya odefendre to ministre moko wana to oya odefendre to député to nana ngo apesi yo mbongo odefendre individu po na dossier ya assassin oyo bakangaki ye na Afrique du Sud d'accord quelque temps après abungi l'état na biso qui décide basali lettre d'Interpol basali boy basali fort de l'état na biso c'est que en d'autres termes l'état na biso asaki musala kitoko asaki musala malamu bravo na l'état na biso puisque malgré azaki échappé mais l'état na biso alakisaki ba mécontentement en Afrique du Sud banani bakimisaki ba sud africain ba congolais ngana va na mboka na 14 ans nasali 14 ans c'est-à-dire nakenda naza pe na jeune mwana ya muke ba 25-26 ans banda na âge wana ngana bimi na Afrique du Sud nasali 14 ans na mboka wana siko yo nengo oza wana okenda Afrique du Sud ya kotambola okangi ba photo na ba côté ya ba Santoni ba Johannesburg ozongi ovanda na Afrique du Sud te
ovanda en Afrique du Sud oyebi Afrique du Sud te bino boyaka mpona bozwa bafoto bozwi bavideo bozongi bafuteli yo tike bablukeli yo hotel basali yo makambo nyonso mpo oya kosala babiloko na yo soki boyaka mpona boyaka mpona na baka moko oyo tolobaka ya mosusu bazotinda bino comme bapion bokende kosalaka baopération oyaki ndenge wana oyebi Afrique du Sud Sud Africain azalaka corrompi na buzoba te Sud Africain aza oyo peuple oyo alongola président na pouvoir avant mandat na ye esila donc mandat ya président nano esili te mais Sud Africain akoti na parlement mpe bayebisi président eyaka kodépose lettre à démission mpe président adépose lettre à démission akei naza sur oza informé na yango ke Sud Africain akata ngala ya président Thabo Mbeki na nzela Sud Africain aza moto lelo azotelema président na bango avant na ndako olia fufu mais ya telemi azokota na magasin bazokotela bato na bandako mpo ba étranger babima na mboka na bango ezoleka siko biso na bino tout ozomona yango Sud Africain aza ngulu te neti Congolais Kisasa azalaka avandi bontaba babimi na tongo mpo badéclare badroit na bango babetika moko fimbu pa bango nyonso bazongi Sud Africain arande wana te donc au blâmer Sud Africain te que l'état congolais saki musala kitoko bayoka ba coopération en Afrique du Sud bakanga ki jeune oyo ya assassin après avoir kokangaé nde quelque temps après qui a échappé bazui jeune en Afrique du Sud batie na prison après a échappé et puis yo lingolo baké l'état congolais bravo l'état sud-africain ndé mutu afochai compagnie et ça l'état congolais ba coopérer ki na l'état sud-africain ba benga na ba fond ba bike non makambo wana eza ya binote eza ya biso botika ye au sud-africain ko tika wana buzo baté pa lo bakay aki aokima na prisonnier yo moni ba prison ya Afrique du Sud de Corée na ba prison Kinshasa ba makala na ba suicide na mino boloba bozi conteneur botie na baba yo sokota prison en Afrique du Sud wana mboka mundele wana za mboka ya ba Congolais te ba noir sud-africain à part kozala bonyama na bango o ba oyeba te ke Afrique eza ya biso nyonso ba noir sud-africain batele makabatele ni pe l'état kanyi mbanga na ye ba président na bango makambo ezosala mabayebi yango mais baza na incapacité ya ko stopper flow oyo pona ni po bayebi ke ba sud-africain bakoki kotelemela pe ka bango siko gouvernement mobimba pe kwei Sud-Africain va ça que la Gérane au vino bokanisa. Donc selon yo l'état congolais a ça musa kitoko pona garçon et assassin. Attendez bakangi na Brazzaville wana. Eza l'état congolais ka tem takangisi. Kutunde bakangi ebongo l'état congolais comme lunga suba négocier po batikaye. Déjà nazo yo kaka soki na moi ba spéculation mo ça la mo aza déjà na Gabon to yo kabon. O ndira c'est a commis na Gabon. De so bazo kangaye na ba autorité ya bamboka. Et que ça kokende ko apparaître na ba pays mususu c'est que ba autorité ya Congo bazo négocier na ba autorité ya mboka wana po bali muisaka et po ba yebi ke bango bazo se retrouver na kati ya dossier wana siko yo ninyo yo éclaircir bato ndiko za koko ne oza tatani wa mama no na ba ombetu moko po na loba na za journaliste investigation bo sala neni usololi koto bazwi ba pesa liboki ya mbongo yo couvrir ba misusu tant kuna ba pesa mbongo eleki ya koto obi ba ba pesa inga 2000 bino pesa inga 1000 so bolinga na kata ngo bino fo bobaki sa pesa ba pesa eloko bino bozo sala na Congo yango wana mais siko tant bozo bimana miso bato lokwa biso siko to kanisa neti bino boza batamayele au moment to komi ko vanda to mosa banaliste to komo bato lokwa ba Israël muto moso bazaki misatu me Congo ebongi Congo obonga te puisque yo zo sala yango na COP. Donc yo zo chama kelele na place oyo force ezali que non mususu ngai ne naza faible to chaki batakenga mais yo yebi ke moto ataka ki aza force ko ngana okendo bele la neti l'état yo ka l'état fungola misu tango na obele la bongo après to ko sala soki ni sa ak moto oyebi pe déjà ke ndena zo loba boy moto wana pa olinga te peut-être révéser a obenganga a ko chambongo na caisse c'est ça ba vraie version ya ba réalité au bino ba Israël moto bozo ça. Après, oh, bravo, puisque Bakangi na Brazzaville, puisque l'État congolais n'a pas de lettre à Interpol, donc Bakanga qui est en Afrique du Sud, ils ont Interpol. Puisque l'État congolais, on dirait, n'est pas au Mano, puisque nous avons Kabuzoba, nous avons Tina Soukati. Nous avons Souka Naoki Kamuke, déjà ici c'était une colère. Pourquoi? Puisque en force, il y a Koyoka, Bongo, Lisanga, Mutema, Makambo, on a Olingana.
nga litoi na nga naza aigle nayokaka mpenza te nga namona nga makambo koyoka nalinga yango pas trop puisque nakoyoka bato ebele basala mabe nakoyoka bato ebele basala masumu. Merci beaucoup professeur Ngala Mulume. Nakoyoka bato ebele basala masumu en force ka ya koyoka okoki kosala buzoba puisque oyoki trop siko babino boza bajara babato boyaka koyokisa bato mingi. Et tant que tu yoka yo ozo faire croire na batu ke yo eboloba bientôt yo nde mutu malamu ozo bundela peuple pourtant bino nde bozolia bambongo l'état wana po bo banda ko différencier o yaza fort apesi yo mbongo kanyi mbanga na yo dossier o bo banda ya Shebeya ya Chéribin soki Shebeya dossier wana esuka wa po yo yaka tant que journaliste investigation Israël Mutombo dossier ya Shebeya bakata ngondeni bakanga banani baza exécuté banani bapesa bango ba prison ya ba 1000 ans na dossier ya Shebeya. Nani jusque là oyo déjà aza ko mériter prison na dossier wana et baza ebele mutu moto yo so leki na makamu na yo lobi to moni pende ke iti na suka pe bakateli epe mbano to moni pende ke dossier ke na siko bongo loba tant ozolo ba l'état congolais a travaillé na l'état ya Congo Brazza yango bakangi garçon biso to yo ka soupçonné ta na Gabon et puis on ngopé ça bravo puisque l'état congolais puisque ozali to mona yeba lekisa ye boye na tribunal basambisa en plein air nde basambisaka barebo nde basambisaka bamutamba nde basambisaka bagénéraux moko soki basalaka soki balinga batante soki coup d'état basambisaka et puis kosamba wana esukaka te esukaki to mona suite ya kosamba na mbano nini oyo bapesi motu oyo bakangi comme assassin puisque bino bozoya lokola neti ke non tant bozoya koexplike bato makambo ozo ciblé déjà place mon bon on est koya pe dossier wana esili yo tango ye wana osali ba nombre de vies tellement comme ka so ba yebi ke non bosolo na politique e kota bato batondi nombre de vies déjà YouTube a foutu na mbongo na yo déjà ba droit o bato nyoso to wana bazoli nga ba ya ko défendre te nga kotanga komo na ngai te itobo mamoto ale yo yebisi bango ke non c'est bon lokwa yo lingi to bo mamoto tiela nga ota na compte salela nga eloko boy salela nga eloko boy après ozonga wana mbala moko omona pe bomoni pe dossier mpe elali bozonga te bopesa suite bokopesa mais fin ezalaka te ya mwasi ya Marcelo tosuki nango wapi dossier ya Marcelo yo mto oyaki na bainvestigation na ba audio na banini bakomi kutu kolobo kimi okomi na France esuki wapi tango Marcelo abengi apesi yo mbongo ebele dossier esili okati ki journaliste investigation esili bino fa basala bino nde basala ba médecin so mutu akufi par erreur babotoli au serment d'Hippocrate puisque na Congo mutu malamu azate bino to wana boza ba frater bozolanda ba intérêt na bino isi bozala kwa ba avocat isi fika yo kaka mutu mo boye basaya likambo olandi mbambo pesanga dossier na yo pesanga dossier po yebi ko olia okoki jamais kofuta ticket na yo mo na mbongo na yo mo oke na likambo boye sans intérêt ata okende ko nozoi mwana moko wana na vandisaki olexi na TV bato bamoni na pesi mbongo atanga nemo mbongo wana eza ubimisi na poche te et ça après avoir bambongo zwa après komi ko créer ba business na ba business ozo mbongo c'est-à-dire oyo ba pesa yo yango yo pozo pesa na yo moko boyo ko ko bimisa 100 ya poche na yo 111 ala na ressource mo yo uta quelque part pour opesa mutu mo akendo tanga ba classe puis ba ONG na beto lisola ONG wana bazo benga babi ke non tozana besoin bolobelela ONG to senga aide wana déjà bino bozana na besoin ke na kata aide wana pourcentage na biso eza combien pona lekisa ona na chaîne moto azie azo moto asengaka bopesa ta mo elambo so la ta to pesa ba dimini bopesa ta soki nini to pesa ba dimini yozo azo ya pa na yozo lukele mso peso 10 000 € po lekisa e po loba makamu na ye. Est-ce que au monaki identité neto au monaki profil nae to au monaki ressources nae pour 10 000 €. Aibisa ki ok ONG wana ninga fungoli ya mbongo wuta pas président de la République. Boza mitema mabe mais bozo linga bo faire croire na batu ke bino botwa batu malamu. Donc nalandi quand même moi extrême ok na boy ko yoka nena na boy ko yoka ngoti na suka puisque ngai matoi na ngai yoka biyoka yokate. Gaso bandika okende déjà libanda ya penser na nga na kata batu. Même na famille na nga bayebi. Yo linga koyoka na mutu te nga soki déjà makambo oloba la CP na ngote na opeso chance comme ça on a soukate puisque naza acteur naza très bien formé na industrie wana film tant mutu oloba na ebi déjà avant scène na ebi scène et puis na ebi après scène
En plus, tout ça, la dissertation, ça dit, si on a une idée à hauteur, on peut comprendre déjà sous la conclusion à hauteur, les années. Naebi ko discerner, naebi ko disserter, naebi ko discuter, naebi ko défendre, naebi ko loba. Donc, tant on a eu un loba, tant on a déjà bani ko loba, na capacité à comprendre sous kanango ezali kamuni. Makambo azo loba a sous kanango, a sope bolandi bien bo mona sous kapewana. Donc, bref, Israël mutombobo tika koko sabat. Soki boza vraiment na souci en boka, soki boza ba patriote. Bosa, au moment na poto awa ministre azwaka salaire. Et puis ba salaire na bango yebani. Et là, mon côté ça dans l'État français azwaka salaire à plus de 10 000 € na mois. Azate. Azate. À moins 3, 4, 5 misalo yebi ndenge okimila ngo. Bazalate. Même président a un salaire yebani. Biso tout oyebi. Yo yebi salaire à président ya France. Boyebi yango. Mais bino bozo bambongo il qui même salaire à taille fonctionnaire. Bozo bambongo il qui même journée. Na journée moko déjà yo ko accumuler même plus de 10 000 $. Bato ba pesa bino bambongo wana bino bozo kango. Est-ce que ça qui mutema mala? Do yo mo va no ebi pena ken kopo na ok za kopo mo so esimi na olia 50 000 na olia 100 000. Mais ça qui mutema mabe pour même à patron en entreprise. Tant comme on a fin de mois fouti va travailler, il m'a pas mis fouti. Peut-être à mi fouti à 100 000 $. Biso tout ça dans la société, comme vous voyez, sur la fin d'année, il y a mon PDG numéro 1 il y a société, allié à zopé sabino bilan, n'est pas émission que année oyo, to cotiser autant, to sali profit à autant. Il y a des fois peine en thème malamu, à sali bino ba cadeau pour na profit moko et koti. Mais jamais boyo kaye na mois moko, à simba qui salaire à 100 000. Déjà biso ba calculer ba salaire na biso na ba année. Au remarqué bato mususu po na année na ya sala 20 000 to 25 000 na année mobimbe za pasi. Mais bino bo sa ba mission moka ya mokolo moko déjà zo gagner 20 000. Et puis aussi 20 000 $ ya PTK boy mokonzi moko sa buzo ba na ye ale yo olingo loba a pesio mbongo mbala moko couvrir dossier HB ya obandaki en tant que journaliste investigation et sukawa. D'autant ba pesio ka mbongo ba bikanga mbanga na yo. Makamboane etali ote olingi kombi o 50 000 bapesi o pas dossier ici les journalistes investigation a commissaire d'investigation na soukate. Mama Blanche ya kufaki mwasi ya Marcelo bandi makelele wa osuki nango wapi. Esuki wapi. Bosali nini batolo nyonso betaki ekomi batu bakomo vendre le pena bo internet ozana live okoloba. Ovandi wana ta 5 000 personnes bazolanda esuka wapi dossier wana. Bakangisi ombanga bapesi ombongo uvandi oloba suste. Siko boni boya na dossier mwana oyo. Po boyebi ke bakonzo baza nsima mwana oyo ba obenga susu yo ba okangisi su munoko ba pesi ombongo po o continuer te. O Afrique du Sud ba foshaki biso compagnie déjà ministre Soki Kingandi asalaki lettre na secrétaire Interpol a bitoza dessus pour na comportement ndenge bokangi déjà moto mais après moto ango toyoki ke aza susu wana ta komi na baza tout ça. Olingo côté la gouvernement congolais que basiliki Afrique du Sud que Afrique du Sud a libéré qui garçon oyo pour garçon azaki nzambe Afrique du Sud a talaki kaza azan on guilty yango batika ki et zalaki Congo l'état congolais ba miyibi na ba zombie na ba vampire o batindaki garçon ba pesa munduki akende ko boma muninga bangonde ba coopéraki na Afrique du Sud puisque ceux qui aura ba coopérer jeune azaki na droit obima. Je n'ai même pas moi le président de la République, ni à Mobutu, ni à Kabila, ni à Tshisekedi, ni Sud-Africain Kangaï ba libéré. Bina mon Afrique d'ici des Congo, bakangyo na tongo ba mission na poko. Na vana na mboka wana bosaka na Afrique d'ici te. Soki garçon yo bakanga ka réellement en Afrique d'ici nde bobetela ka biso ntango. Garçon ba nga bazongise Congo. Soki bakanga ka en Afrique d'ici, ba nga bazongise Congo. Ou binomo boko peraka bosai lokwa ni bimisi jia ba république ke bakanye na Afrique du Sud po bimisa batu bolia batu bambon. Pour garçon so bakanga ka na basi d'africain. Na émission vérité garçon alinga za na Kinshasa. Afrique du Sud basala baja pa mate. Ba longola tabombe ki na pouvoir avant Mandesi la. Basi d'africain wa no mona. Baloba ebelete nga na zaki non Afrique du Sud. Si ba fungoli couloir ba olekisa président a kendo déposer lettre à démission biso to telemine ba benga balabala ngo Long Street ba le kana Delay Street ba iba Long Street pour ba kende tina parlement afin que le président Thabo Mbeki a déposé
lettre ya démission et batu ba imposé à démissionner et qui peuple sud-africain. Et il a démissionné au même moment to beteli maboko wa kei. Tipe akenda lelo bomona ya koma pe ko va na yo sa makamne sous ces sud-africains mutalongola ina pouvoir. Opération Doudou la bazo betaka ba congolais er nyoso ba étranger ba obengana. Eza ba sud-africain ba osalango. Eza président mtateli mi wana osalango. Malgré bango surtout politique ya na simanango mais sud-africain soka si a décidé le kamnaye. So le président ngai sa bango botika ba olongolai. Bango basala ba aventure te. Donc so sud-africain kangaka jeune l'air akima ki ko azana fait d'ici so sud-africain réellement kangaka na ebisi no vérité. Alinga azonga na Kinshasa. Pour sud-africain ba convaincre na bambongo ezanga tina te. Déjà ba reine et l'équipe franc-congolais na valeur. Reine de l'équipe franc-congolais na valeur. Sud-africain banda amili ki na tongo aliaka mutemane lingi amelaka mutemane lingi alaka mutemane azwaka salaire chaque week-end puisque eza pays anglophone ba futaka weekly par semaine. Donc sud-africain eza ba franc-congolais ko convaincre été pour ayoke la binati ka garçon bo kima na opo basi ba pesi biso mbongo. Po bango so basi ba yebi kutu na moto azwa ki mbongo akongo po ba libérer garçon sud-africain muta au marché au luka mutu wana. Bango ba loka ba congolais te oye boyo munga Israël mutombo journaliste investigation soki ne so ne obandi dossier HBA osila tant ka ba pesi mbongo o loba susti mama blanche mutaboma kiye ezaye moko mubali na ye tant ba Marcelo ba bengi ba pesi mbongo kani mbangano dossier moko te obande koma na suka dossier moko te so dossier moko bande komi na suka c'est que dossier ne ezaki nango normal pour mukonzi moko te ya Congo aolinga ba sambwisa ye na la personne comme Israël mutombo mukonzi moko te so ayoki ka dossier comme pas Israël a bengo na fond boyokani bo négocier zimbonga pesi musala yo osala yango wana de yo osala business na yo na sima ya journal ozolingo kumisela ngo ba fachi ozolingo kumisela ngo ba konzo baza crédible oyo bazo bomba bino po bosala makampo bozoka ba vieux bo matala boya ba poto garçon bakanga na Afrique du Sud te apona nga bakanga ete so bakanga na lobi yango lisusu soki bakanga kai banga bazongise Congo soki batika eke bakanga batika c'est que l'état congolais ba konzo ya miyibi oya zolo bakeza bato oran mutu batinda kiye bango pe bato oran wana mutu ba négocier ka babibo tikai puisque ça makam na biso tanga se retrouver na Brazzaville bakangi nazo yo kaza na Gabon nandimi na nute puisque to moni ngote tout ça puisque na minute to ebi ke bakanga ke na Congo Brazzaville bazong se Kinshasa nanu to moni tende baza ko déporter nanu to moni place ba tie krakate nanu to moni nenga zo kita na beach ngobila to na avion te na aéroport Njili nanu to moni place ba ke na déjà na prison te po ba osambise lobi nanu ba annoncer te ke ba osambise mukolo boya en public nanu te donc ba konzi wana o ya lobi lisusu ke bango batu batindaki bazo négocier na Brazza pour ba kimisa ye na Brazza ezala possible soki akomi na Gabon po nanga eza possible mais en Afrique d'ici déjà impossible pour nga na vanda na mboka wana mais na Brazza ezala possible pour Brazza na Kinshasa eza na ngelo moko mbongo mukita mbongo ekita batu baliaka na pasi koto baliaka na pasi batu anzala koto batu anzala batu lokoso batamakiona bato ya buzoba bato buzoba ba politicien mitu esala te ba politicien c'est-à-dire na Brazzaville ba koko négocier ba kimisi puisque ba pona nini ba kimisi puisque ba kombo oyo ezotanga masoki ye akotanga ya solo kuna lokwa ba yebi ke biso na niveau wana obima mabe malgré muta osala biso eloko ya te po ba kotanga na bango kombo ya mutu nyonso to na mwana oyo na oloba ya assassin akotanga kombo ya mutu nyonso to ya Congo wana soit ça général c'est que général peut batindaki soit ça ministre c'est que ministre peut batindaki c'est que mutu nyonso to za na couverture déjà et protection na makambo wana alors Congo Brazza ko négocier na Congo Kinshasa batiki na bango payer pour ba konzi wana ba komo na bango limwa wana ezala possible et aussi longtemps que ba makambo na nécessité aussi longtemps que nanu garçon ya komi na Kinshasa te bato nyonso bamoni ke ba osambise nde basambisa ba mutamba nde basambisa ba rebo nde basambisa ba généraux mususu bokanga bambanga na bino ya oleka na ba TV pona ko ya oyebisa batu ke l'état congolais asali musala malamu asali musala makasi na famille ya garçon na basi ba pesi combien boke no saba investigation boyi babanda bakunda ye soki l'état ngo akenda kotala bana na ye to l'état akenda kotala mwasi na ye to l'état pesi combien
olingi oya o banda koloba puisque bakonzi wana déjà o basi basali buzoba babandi koluka bapesaka bino bambongo mpona koloba ke non biso tokangi ye tokozongisa awa tokosala boye tout ça. Bravo na l'état congolais, bravo na justice ya Congo, bravo justice ya Congo jusque là ezobundisaka bamutamba o basalaki na kati ya justice bapesa baide oyo nyonso oyo ozomona ke bakokokanga mpe mutu bakokolandela mpe mutu ya corruption tout ça. Mais bango mo bakangi bango bayebisi bango bino nde bata bacorruption na Congo. Mutu malamu ozala te. Donc na Congo nde boza wana tout le monde boza baflater mutu malamu akokosala te vraiment. Obima wana ngai boye bato batie yo confiance bapesi yo bato bakoma kosala badon bato bakoma kosangisa bambongo meme na misika mpo baedaka babino babike mutu malamu yeyo nzoka boza bata malamu te. Po ngai natindela yo kaka mutu moko nazolinga kotanga kombo na ye te nini te me oyebi na yo na bureau na yo boyebi ya ONG aigle est-ce que okopesa nga numéro ya Israel Mutombo te comme nana na Kisasa na mona ye atolobela ta ONG ta mosusu tasala ta baappel bato bako ede mpona bana ye abokolaka te kaka bana oyo baza na bamalnutrition bana oyo baza na baparent te bakufa baparent na babomwana babelaka mwana mwasi oyo azomimisa bambongo na ye akoma kosenga na poto bato bapesaka ba 1 euro banini tout ça. Mais aye pa na yo soit disant mutu botravaille na l'état congolais boyebisa ye apesa bino soki 10 minutes naza na bamessage naza na baaudio apesa bino mbongo po botya ye aloba to po bolobela ok yo tosi tomoni ozwi mwana moko boye puske oyeba ye mbongo ebima ebele na bato bolinga bofunda ozwi mwana wana olekisi na tv ozopesa ye mbongo okende otanga. Mais po ani oyebisa ye madame wana teke en tout cas esalinga mpasi na mbongo na yo moko ozosufri mpona koede baorpheline oyo yo moko kutu ta mosu oyede baparent bango te molongo bapoto oyaka kosala yango ngana mpe na cotize zwa ata 1000 oyo otya na soya. Po ani osalaki yango te soki réellement bino boyede bato po ani osalaki yango te. Donc bino boyede bato en public puisque bato bayokela bino mama bazwa babakisela bino mbongo ndenge bibeloba bakobakisa na oyo aza nango bakobotola na oyo azangi bakobotola me na ndambo oyo azalaki nango. C'est ça bino alolati casquette Israël pasteur soki isango soki bapapa sango. Excusez nga naza contre yo te naza contre personnalité soki vie na yo osala privé te mais naza contre ba acte posé na bino. Bozo apparaître boza trop sage, bozo apparaître boza mayeli makasi, bozo apparaître boza ba intellectuel, bozo bimisa ba diplôme 1 million pour bato babanga ba diplôme wana. Oh bato bazo kamba bino na ba pays, il y a des fois même ba diplôme ba nango te mais baza na mayela o kamba pays. Bato bazo diriger bino wana ta muso azata na document monté la kisi kazo ta formation mais azana mayele ya ko kamba pays. Noko botika konyoko la congolais. Ngai ona oloba na bino naza congolais ya makila. Mais nazala na Congo te pe banda na bima Congo na zonga Congo te. Naza na mukanda Congo te na nzoto na ngande bomoni nga awa. Natambolaka jamais na mukanda Congo. Mais na vandaka na kiti na ngai naza ko attaquer tout congolais ou azo menacer congolais puisque biso toza lokwa ba Moïse na banda kwa ba Égypte. Ya ba égyptien pardon. Biso toza lokwa ba Moïse to yeko vande pa ba pharaon. C'est-à-dire malgré naza na ndako pharaon, malgré na kokolia bien, malgré na mela miliki, malgré nini mais na kokomona ndeko na ngai te azo souffrir. Biso siko toza na baras wana. Yonga na yebisa bato songa na zali na Congo ti leo meta musupe na kufa. Una linga na zo pouvoir un jour. Una linga na za mukonzi ya Congo wana, una linga na kufa puisque na linga komona babuzoba na mabele kaliboso ya miso na ngate. Biso vana na baza to okene baza ba sera ba bomaza roi tika nyoka, bomaza roi tika nyoka. Ba série wana biso toza na ba Brazzaville. Maintenant on a mona une fois menacé Zaïrois na présence nanga, deuxième fois menacé na sa grande sœur nango ya bala na Brazza na binazon qui ça peut ngaso na vandia na okufa. Na okufa pona ni pisa na olinga te na mona bazon menacé ndeko nanga dona ya kosomba likambo wana. Pourquoi puisque toza ba wumbo batute? Toza ba wumbo batute. Mutu moko mona batu bazo belela papa sango kutalela biso likambo nde babanda ko belela ba Molière. Ba Molière wana le bazo mbongo na bango yo mona bakota suma kambo batu. Ezaki papa Molière bino bosi boyoka Molière suna makamba batu. Même atande de ko Eliezer est-ce que boyoka suba Eliezer na makamba batu. Bazali na besoin bazo ba pouvoir na bango. Tant ba komi ba pouvoir ba komi ba ministre bazali ba député ba komi ba ministre c'est-à-dire bazo sala nini lokwa yo za mbanga trop. Il faut to benda na carré na biso to peso poste po okokanga mbanga na yo. Puis c'est ça tali même ndeba papa wana ba ndako lo baso ba Molière na ba Eliezer
baza bato mo bakoyo bane pe yaka na pouvoir pe aboyi neti ata bakinzenga babanda koboya so ba mungulu diaka baza bato mo bakoka koboya pe ba pouvoir ndenge misusu ba Tshisekedi le père babanda pe koboya pe pouvoir air moko ke ba yebisi ba ordonnance zo signame ozo comme ministre aboyi pe mais oya babino ezaki boolo bapo boboya te boolo bapo bazo benda bino ngai nazaka na ba master mingi baza na ba ceinture moko ya ba genre o pe bazaki ba obenga babi aigle et comme pe tourne na biso pe ya kolia yo pe fo ya to kita to kusala boy to zala na branche yo po yo polia na bisi ba ngana lia ka mbonga muyibite na lia mbonga lokoso te na lia mbonga lokuta te ngana bisa bato ba père na biso bazali na ba mbongo jusque là nga kutu na komata na standing au père na nga za kité mais naza l'aigle de l'éternel partout na kenda ko yoka 5 kitoko c'est na sala effort que combo ya papa na ngai ezala monument na vie papa na ngai azalaki flatter ta lokoso te bakanga ba père na biso ba o bayebi bakonvoka ba père na biso na Mobutu à l'époque babimisa bakomba ba papa na biso na ba journal Le Lima un certain dans na bato ba détourna mbongo à l'état batie ba gouverneur à ba banque à l'époque tout ça et nakati un certain Kitoko Mukwani Alexandre tozala na ba journal wana tozala nango et bato ba palanga na bakima po Mobutu aki déjà Mobutu ko sakanete tango ba journaux wana ezo bima wana ke détournement salami na kombo a papa nanga nazolo ba o bato bayebi ba o bayebi te ya bato babotami siko na kombo papa na biso ya apparaîtra na kati donc ezaki ba gouverneur ba banque il faut bakima bato faut bakima mais père ya botanga ina moi clic na ye na si 2 ou 3 bakima kate bazaka na kati ya Kinshasa tala même na famille na ye na ba noko na ye ba konje bazo conseiller ya kima bi lokola ngai na yebite makambo bango bazolo ba lokola ngai na simba kesi ya l'état te lokola ngai na sala na banque centrale te lokola ngai na sikali ko yiba yango te nga na ko kima te so babomanga awa mena okima te et na fait de compte on Mobutu convoka bango bakenda vandisa bango na Mongalema Mobutu Mutaloba président Mobutu à l'époque Mutaloba na bango labike bino boyebi likambo te so boyebaki bolingai bozala te puis Mobutu amiyebaki aza nani yazali adosa ba jeté apesi balobi ba osala boy basali te et pas Mobutu au moindre escala moins chizo ezalaka te et pas Mobutu yaki to yebeki papa Bolozi au kato mtu intel au sala oboy Vengunza salaka boy papa Nyamwisi salaka boy papa Kengwa salaka boy papa Vundwa we asalaka boy et pas Mobutu to yebaki bongo et tant autant yabino ba kombo bo comprendre bozo comprendre ba bozo mona na obenga ba papa bozo senti que nazo benga ba papa que papa Kengwa sala o papa Vundwa wa sala o papa Nyamwisi sala oyo papa intel sala ki papa Gangale asalaka oyo bozo comprendre Mobutu atala père na biso abi so yeba likambo bolinga bozala te pise ba yeba ki Mobutu ayi léopard Mobutu ayi mutu asakana nete Mobutu ayi na confiance en mutu te banana ndaku na ye moko banana ndaku na ye donc kozwa banana mwasi o ya boti banana ye ti na domestique asuka Mobutu ayi na confiance en mutu te dira reine na etu de so va na Mobutu bozo so on comprend déjà que aza na solo ya confiance na yo te mais azaki cool aso na mututu Mobutu ayebisa père na biso abi so boyibaka bonga bozala te elinkunu brother napesi yo mbote namoni yo sikoyo mon frère yebi kaka so tokosola boye des fois banini edefilaka mo comprendre msu mingi ezala te voilà alobi non ndenge eza wana boyibi te so boyibaki balingaki baloba bolingaki bokima bolinga bozala te c'est alors que bazwaki bakado c'est alors que bazoka bakado père nanga amerita bakado amerita bakado azwa mapangu na bakota ba makampagne puisque falaki ba récompenser bango bobengi bango miyibi bobimisi bango na ba journaux mais na suka Mobutu numéro 1 de la République a comprendre que te aza muyibi te d'ailleurs paquet o yayo le pango o wana kuna na makampagne yayo pona ninyo lingi tout ça de siko biso siko neti ngai 5 kitoko boy ça j'aime olege na botami siko na papa ya wana na botami na papa ndenge wana et père na biso ba moni babiloko ya bongo ici après ya monité c'est mena bima na monde oyo pour na vivre vie nanga normal sans risque na bima na monde oyo ake na monde na ye
il y a ba cadre, il y a soin. Akei un accord médical. Ma père na biso balata ba teni penza au mona ba teni balata ba bako si ba chaba impère ba chaba bilonga mobutu ba père na ba biso. Bazala na biso tozala na ba garde du corps ya ba soda ba changer lelo lobby mususu ba ye équipe mususu ekei. Entre autres ba papa Kembo banani misusu na éviter so ba si ba kufa so ba ye ba soda ya Kamobutu à l'époque. Donc babino no so tout temps lelo bosala makam na babino wana boye bolobi et na batunu so tout e batala bino ba mona ke bino no so tout boza batamayele non. Mususu oza même moni na vie eza babilo mususu faut na expérience na mo classe c'est bien. Classe c'est bien. Classe eza po peso mayele na makambo mususu zo lukela mo mayele. Dans la salle d'électricité, tout ça, n'a pas courant. Si on a expliqué tout courant, on a expliqué le courant bien plus que dans la salle courant. Mais maïe les hauts ils sont extraordinaires, ils ont maïe ok, dans la classe ou pour remarquer, investigateur, dans la salle à Babiloko, dans la salle à Babiloko, oui. L'État oyo lingo yebisa biso lelo que l'État wana ba collaborer qui bien Afrique d'ici, de Afrique d'ici da bafoué l'État ni. L'État même M23 na ba aussi ça va ngote. L'État au boko balikam na ton na pour ça amité. L'État au ti lelo e ba na nuté so ibatu ba vivre so ibatu ba vivre te na Congo. L'État au na minute au vanda boza pena na projet a bien ozo banga okita Congo sala ngo puisque quand l'État wana mutu ba bundisa. L'État ko ka ba libanais te ba sénégalais te makanga ka congolais ye mo na mboka nayi. Non moi ba sud africain ba benga ba étranger na mboka na bango te pona bango mo. Malgré tout ce critiquer en disant ma bête, bazo salon ma bête, ce qui n'est ni, soit ils arrivent bazo bêtate, bazo bomate, tout inimité, bah na droit ils ambo quand bango so balingité balingité. Bino bon sa mambo quand na bino bison soto ya kovanda, kwa ni bolingo bon sa mambo quand na bisote. Pona ni bolinga batu ba vanda na bamboka ya bapa. Pona ni photo vanda na bamboka ya bapa. Bino le bo vanda ba kongo boza ba ganki puisque ndengo za wana yo mo déjà ils allaient mutombo, oyebi d'ailleurs ba kuluna ba ko simba ote. Oyebi déjà. Puis c'est pour nous aux hommes publics, c'est-à-dire que aux hommes tout le monde on défend bien autant mon abasoda yoza grade ni na armée congolais wana Israël mutombo aux grade ni pourtant mon abasoda bana ba pesa obasoda ba pesa opona ni nous na Congo na minute oso ba choka mutu monka atoza leki ka ya commissaire des zones de babi bobenga ba beaucoup mais atoza leki ya beaucoup mais okoko mota mon abasoda bagadi du corps. Na Congo mututu il suffit que vous influer autant mon garde du corps. Ngai avant na bima Congo nasi na tamon na garde du corps mibali. Bakadogo penza. Nga za soda te mais na tamon na garde du corps. Mama mo pali nga sa boma na melanga mbongo garantie ndaku na ngai garde du corps na ngamba kenda usuka na nai. Donc na Congo ozotambola ba pesi ba soda otambola ba moza otika yo za soda te oza même la garde te mais soda zo katelo lo sapo eza ba manque ya éducation eza ba impolitesse ndeni gouvernement ya Congo ndenge ni ba ministre ngo soki ya justice soki ya armée soki ba généraux ngo soki ba nani bo pesa ba soda ngo bo pesa ba pesa pour nani donc bo ko ka futa police te yango bo pesa n'importe qui pour mutu wana ko kabele $10. Yawa ba soda na ba oke mela ba lotoko na ba coin bazo bina na baba soda za na mundu ki azo bina ka soki mungu na koti soda za dia na kuita beta lisasi na direction ni soki mungu na koti na Congo na minute wana yo kuta ba soda ba na ba omena masa basi ba lango soda mso ameli zodo do bana telema ibo ba population zo sekai mungu na siko ya koti na arme soda beta lisasi na direction ni alors yeba non ndeni place chambre za wapi pona meka ocha nini na bal na chambre so bozo ba makambo ya Congo en tout cas boza si que bosolo ka na bazo bate ina batu musu ba lobate ba l'équipe non mayele musika ba l'équipe non mayele musika bozuka chance ba pesi mi ba mbongo bo ya ba fungo ba TV bozu ba chance bo lia batu ba mbongo obengi mutu ndeni ba bengi on na dossier na tout ça te ko bimisango te zwa 20 000 ozu 20 000 au changer dossier banda bo bandi be investigation non suka awa pour na kata banda bo bandi be investigation bosi si dossier anan siko défi na nga na zo pesa eza na to mona siko l'état congolais ninga ko suka na assassin oyo to mona l'état congolais ninga ko suka na assassin to mona yango
pour makasi ya l'état congolais ezaka na ba Fayulu, makasi ya l'état congolais ezaka na ba Mutamba, makasi ya l'état congolais ezaka na ba MV3, makasi ya l'état congolais ezaka na ba Rwandais. Na Congo pe ndenge ezaka na ba luba bazali. Est-ce que ba Rwandais nyonso tu baza bandeko ya Kagame? Po biso surtout tokomanga bovanda boye kaka likamu ke ba Rwandais basali biso, ba Rwandais ya bangwande baza, ba Rwandais ya bateke baza, ba Rwandais soki ya ba luba bazali. O baza bandeko ya Kagame pe ta mususu pe ba mingi pe bazaka pe contre ye moko. Ta mususu pe ba liaka pe te na bambongo na maina Congo na biso. So komi so za muswahili atoza ndeko Kabila te, okomi déjà na influence. Ou bien boza ba soda, ou bien binomo boza na l'état wana, ou bien binomo comment menacer ba. Lelo to komi nango pesa baluba. Est-ce que baluba nyo surtout baza pour président Fachi? Est-ce que baluba nyo surtout balia mbongo président? Mais lelo au monde banyo surtout bakoma ofinga baluba kutu biso ezaka bien so ekolo mo ezu pouvoir ba ndo finga neti bato ekolo wana. Mais ce ko pas ba Rwandais biso to s'encharner na ba Rwandais nyonso. Est-ce que ba Rwandais nyonso baza baluba Rwanda? Baza ba ndeko Paul Kagame. Ba Rwandais bakima mboka kuna bazate. To ba Rwandais bakoli na Kisasa babotama na Kisasa bayebi kutu makambo Rwanda te bazate. Biso mo bazairo awo so bazairo na ba Kongo na bamboka bato toza combien? Po ani baloba bazairo te président na biso tam so sel kambo CP na ngote libaloba ba congolais mais baloba bazo baluba. Po ani côté kuna bochara baluba. Est-ce que muluba nyonso tu aza pour Fachi to muluba nyonso tande kwa Fachi? Ngana tamo na baluba na bandi yango banda ba kota ba mai kuna ya ba mweneditu. Kota banzela ba 30 pona ya kobima balubumbashi. Nyonso ba baluba. Baza bandeko te bango nyonso. So baluba même ya pays ya village moko ba bandeko. Po ani babala na. Bomoni ke biso un moto sala makamu suso ndimi tu na biso pesa la bien te. Toza baluba yo amuluba ngana amuluba. To bala ni po ani so to bandeko. Po boloba ba ekolo babala na bango ezaka bayanzi eza soki babenga ngo soki na bosani kombo ngo so indeni. Ka bayanzi o detolo bango babala na mwana noka ko bala mwana totali. Est-ce que baluba nyonso tu ne baza bandeko Fachi? Est-ce que bango nyonso tu wana nde baza basepela na Fachi? To bango nyonso ne baza baoli mbongo Fachi? Ba bazo lia wana eza ba o bazo baponami o bayebani ba master ndeni bakolelaki oza na diplôme te bazio batio wana le bino boyebo koti na kati ya monde wana olebo comprendre ko la différence entre ba Rwandais na Paul Kagame, entre Congo na président Fachi bisoté côté ya Paul Kagame ba Rwandais basala biso mabe, ba Rwandais batu mabe, ba Rwandais basaba boyo, ba Rwandais sali bozu, ba Rwandais na ba teke na ba Congo na ba yanzi na ba luba na ba ngwandi na ba comme ba Rwandais bango surtout batu mabe côté na bisonde ba Congolais biso surtout za bien sauf ka ba luba ya Fachi mutu baza batu mabe. Donc ozumu luba mo boya yebi kutu Fachi tamsu ba pesa tambo tete bokoti sie wana peut-être pour lingi Fachi te. Ale babino oyo boni kokota na kata ba G ba CCC so yebo travailler na ba ANR pour boya ko espionner na ba poto bokende ko espionner ka soki wapi boya obandi ko ozo semble c'est-à-dire mayele na bino esa net ozo ningo convaincre bato za pour batu wana nzoko zo ya ko espionner batu wana ko yebisa biso te na minute oyo ke l'état congolais sali musala kitoko pour l'état congolais mutakangi garçon te. Est-il le vrai message ya ba Interpol et Koko que Interpol est à la convention mondiale? Interpol eza ya Congo te. Ba Congo na biso kutu ba Interpol on to komo yeba nkasi ko po bato basaba ba crime makasi ti le Interpol ekanga mutu te. Interpol ekanga mutu te na Congo. Kabila zawana boti na Interpol ekanga e bozo ti na Interpol ekanga te ponani. Ye pas criminel na ka bolo ba bongo. A criminel. Interpol ezo kanga te ponani. Kagame zawana aza criminel Interpol ekanga te ponani. Pour l'Afrique du Sud ba kata ngala ya président na bango ba sisi mandat sans avant mandat. Bango siko bolo bani o bakanga mokonzi na kati ya mandat te boyebi batu comme bakanga na kati ya mandat Ali Bongo a gagné élection bakangi ye donc à kota azaki na mandat bakanga ki to bakanga ki ete Ali Bongo bakanga ki to bakanga ki ete ba président Tcheskoul bakanga bango to bakanga bango te ba Samuel Doué bakanga bango to bakanga bango te ba boma bango to ba boma bango te bino bozoko kokanga batu te bozoko ko osala eloko te. Merci beaucoup babi bayanzi mutu babala na babenga kinchudi ka bayanzi mutu bazana ba kinchudi sikoyo baluba o bavandaki na kabe ya kamwanga baza kabe ya kamwanga c'est-à-dire bazana village moko bango nyonso mais omona oya bali oyo baza bande
c'est bazala bande côté pour soyo ezake mboka na kata village moko bokoko balana et que boa bande ko soko ezala onka je ya bayanzi pe basala donc kitu lycée que ezala na ngote mais bo so bolati si baluba nyonso tout problème a Fachi président Fachi so asala ki eloko mo baluba nyonso tout bakomi mabe OK problème té baluba nyonso bakomi mabe pour na président Fachi mais na Rwanda ba Rwandais nyonso tout baza baluba ya Kagame. Donc tu as ko définir te mais tu as ko finga tu as ko définir te mais tu as ko loba na yebi ko loba bien na yebi ke vidéo ko mababi sango eza na muntu mo sage ya mboka lege éternel en tout cas lobi to potio to loba ki boy yoko ya oya olakisa batu combien ce que nga na mayele te yo le kinga na mayele naza ko s'attendre na que oya olinga oyelakisa batu ki journaliste investigation comment est-ce que ba kinoa balingi ki kinoiserie basalaka boye basala yo okosala yango puisque oza na population oyo aussi oconvaincre baza pour yo ndenge bapasteur alokuta baconvaincre bamembre okosala yango okozwa mpe nga otienga miniature osasi olobi mais faut s'attendre que après avoir koloba wana c'est que aigle akoya lisusu pour la deuxième fois pour aya olia musuni faut s'attendre nango na yo luka bezite na yo luka gazite puisque na liaka bambonga bezi na ya gazite bato bayebinga mingi naza na chaîne ya YouTube naza na page ya Facebook naza na compte ya Facebook naza na page ya TikTok oyo eza même monétisé mais na vandaka wana na bareseau te mpona bandoluka bato botapo te botinda mbongo bobenga nga botindela nga kinga nasalaka yango nanu nasala mpe émission te nayebisi bato compte na ngai yango wana se nana posa bambongo ya bato mais nazwaka même bato mosusu bayebisi nga ke toza na besoin aide sengela biso ba $1 na tie mpe na bi bosunga soki bosunga malheureusement congolais akokaka kosunga te malheureusement congolais asungaka te okoki koleka okoki koloba okoki convaincre mokili nga na kokoloba mabe bacommentaire ya bato mpe kosemble ete ke oyo nga nalobi eza lokola nakosi yo mutu malamu ya mokili mobimba mais voyons la suite puisque toza nano na mokili nano tokomi na paradis te oyo bayebisaka biso voyons la suite ozala mutu ya liboso te oyo yaki koloba malamu mpo na bato lobi nango babandi kofinga yo mpo bamobutu bazalaka bato malamu mais après peuple balukelaka ye lelo Fachi tobengaki Fachi beto mais eza na bato bazobalukela ye na baoyo bakoma oya oyebisa biso bao bato batya ye na pouvoir donc bolia bambongo na loyenge te gouvernement congolais jusque là na asali mosala malamu te bakangaki rebo wana balobi mpo basoda babandaki kotorture soki garçon wana soki chauffeur soki nini makambo na ye ekomi na niveau nini mpo nani bazokokata yango te ti sikoyo mpo nani kofandisa bato fi wana ayaka kosamba wana aza propre comme ça bato mosusu bayaka kosamba wana balati bilamba baprison mpo ye aza nani wana nyonso tu wana bino bomona boluka bato bapesa bino mbongo mpo bokanga bambanga na bino boloba te na garçon oyo soki basi bapesi mbongo na Brazzaville aoya Kinshasa te donc jusque là l'état congolais na asali eloko te biso nde bato tozoloba mpo na biso nde tozotia makelele Congo ezotia makelele te na posa to mona garçon akiti na avion na aéroport ya Njili yo za wana nde batie kaka bakende na ye na makala na nde baosambisa ye na nde bakopesa ye mbano donc na nde bakokatela ye baprison soki condamné à mort toni towana posa to mona biloko ya bongo mpo toloba bravo justice ya Congo na minute oyo justice ya Congo nano asali eloko te poso bongo justice akopéraki na Afrique du Sud bakangaki ye mais Afrique du Sud bakimisi bokosi soki Afrique du Sud ekimisaki seke bakonzi oyo batindaki ya boma moto babengaka Afrique du Sud botika ye ndenge mo bakonzi wana baobenga Brazza botika ye mais soki bolingi boyebisa biso ke eza bongo te aya Kinshasa aya otanga bakomba bakonzi wana soki mpe bobomi ye bocomprendre ke bobomi ye puisque bakonzi wana balingi komona bango ebima te nayokaki na video azoloba bi nazobanga mpo na ngai epi mpo na famille na nga puisque azalaki na raison aloba bongo mpo na Congo so batindi yo mission baoyebiso oyebi ke mission nde totindi yo déjà famille no eza en otage donc en d'autres termes so osakani na biso famille no esili papa tozala batuko tozala bato botika onyokola bato s'il vous plaît botika biso toza bana mike te toliaka na bandako na bino te tata toyebani te toyebi mpe bino te toyebi mpe motu te tokutana na bareseau oyo alobaka bie bayoki ye oyo alobaka mabe bafingi ye eza grave te mais sauf ke tozala batuko biso babandaka kobwaka biso bafufu na motu na bakongo ezalaki ya mérite eza ya lelo te oyo mwana azwi 90% baopose baquestion azokoka korépondre te
donc bon nous avons battu surtout et babo ko tsabat na nzungu moko biso tu photos za bazoba et il faut voyer ba tout ce que moi na mayele tozora na ba classe na ba o tozora na ba famille na ba o nzamba tchaka na biso et sali biso sous bien to yesu na ba pays moko toza intégré. Ok, tu peux comprendre que mon tourne sur toi en droit, mon tourne sur toi a obligé, tu as un droit civique, tu as une vie réelle, oh, mon tout fois ça en intégralité. Non, mon nico bato anzala baza na ba poto. Même toi na mukandate na poto za mtanzala te. Akola mukanda tongo ake seku catholique a ju petit déjeuner. Na midi ake a ju déjeuner na pourquoi ke aller. Akozanga place olala babengi sakens ba pesa place alali. Akozanga place elamba kolata ke na kwa rouge ba pesa. Non kasi bato nso baza bato banza. Eza pona nzala te bato bavanda ba yoka bino d'ailleurs bato ba olanda bino mingi pe bazo appuyer bino mingi ba pesa bino mingi. Apa miyibi eza biso bato vanda na futa internet na ngana mbongo na ngana vandi bwina oloba. Muta kisasa wana boko ko sombela ta fufute. Abimisa sumbongo na ya soma ba mega na po bandolanda bino sotu ba miyibi bino sotu ozobeta lisolo po yebi ke olia na sima nango. Bozoko ko aider mais bino boli ba pesa bino mbongo. Donc muto azaka na mbongo na ebele so apesio obosani balamo makambo bokati yango. Oya wana lelo muto tokotika ekimia te tokolobela Marcelo mtasaki boy boyoka ba audio c'est pas moi et ça famille na ye oyo moi si tout ça après aucune église na après ba présenter après ba pesio mbongo après kanyi mbanga na yo. Bato ba boma chebeya lelo ba monani biso ba journaliste d'investigation na soka na ba pesio mbongo kanyi mbanga na yo. Moi, je vais violer, je vais violer, au cadre de l'État, au cadre de l'État, qui bon à l'hôpital, il faut payer 20 000, 50 000 papiers sur Kanyimbanga. Nani yango basi batié na prison, bana bobandi ba investigation na bino bosala wa. Putain de merde quoi. Botika okosa bet. Botika pardon. Deko Israël mutombo nazara m suso sai bilo no mo boy na juna tielo na ba raison nanga. Mais to e banenga osola. Même ata ba biso atata na olobe, ça pe na makam susu ba pe ba kritika. Ils avaient na makambo supe batu ba na habiter ndeko koto na pe to sepeli na wote ezape. Donc accepter que place wana ozokene moi libanda. Moi libanda. Donc pour na rappel na yaki pona lobana deko Israël mutomboke. Garçon en Afrique d'ici bakanga été. So bakanga ka réellement banga bazong se Kinshasa 1 2. Ce qui bakanga ka ba libérer c'est que ba konzi ya Congo ba négocier na ba konzi Afrique d'ici puis ba konzi ya Congo na ba konzi Afrique d'ici il a ba konzi ya au niveau ndenge yemoka uti ko témoigner que bata au niveau batinenga na boma. Donc ce qui batika que c'est que au niveau ya Congo nde ba coopérer qui na au niveau ya Afrique d'ici et tika ki garçon et puis bon retenir ce qui au niveau ya pays ba coopérer na au niveau ya pays mususu c'est que na ba diamant na ba cuivre na ba or na ba cobalt na ba manganèse na ba nini ekendaki ka pona mutu monko un assassin abomi mutu bokozwa biloko richesse nyonso ya pays bokabi na bino po bozana bezo ba kombo na bino ezala na dignité na yango bo sacrifier bambongo l'état bo yibi yango pona dignité na bino. Moi ya mukeso ya moins de 30 ans to moins de 35 ans mais beaucoup bimisa fortune mobimba ya pays pour mo négocier na pays mususu afin que ba libérer pour bino ba kombo na bino ezala crédible. Après mutombo oningo ya olobake l'état na biso osala musala malamu l'état musani na malamu asali. L'état ba congolais ba kami na Afrique d'ici doit l'état ko kotinda avion même pas pour ba kendo zwa bango pour ba héberger bango ba kendo luka bato ba uti na États-Unis ba sa ba crime ba vansi bango l'état osala musala. Faut bokanga ba mbanga na bino ngaso na ba mbanga na bino ezali nazo finga te nazo satite ezali langage nanga parce que na bibo kanga ezali roi français ba ferme ta gueule na linga oloba mingi te kanga munoko na mona neti kanga munoko on dirait et bi manga neti muto za mo mal éduqué ke mbanga puisque mbanga elobisa trop faut bokanga ba mbanga na bino ya oloba bêtise l'état nazo ko tinda ba avion te zo congolais oyo bazo nyoko bazo bete film na mboka ba pa ya po azonga na mboka na a vivre librement. Ngana leka na bandi oloba makama Afrique d'ici o ba komi ko enregistrer ba bato ba comme singa ba mbongo l'état mais l'état ko buka kesi à l'état pour kombo na yezala mal répété te pour na mutu mo azai criminel ba on ba pese mundu ki abomi mutu pour azala mal répété te l'état na ji akeko coopérer na pays wana pour na ba libérer mutu andingo après yo ngolo ba l'état na osala musala malam l'état musala malam ni l'état osala yo la landa ko mona l'état ngo ozana pété nini na l'état wana. Tu as mon garde du corps, on a pas besoin de soda, on a mon abord, yo pour comment moi on est yosa général. Mais non, botika osaka na batu, osaka na peuple azo souffrir,
Papa Israël est allé la biso likambu. Papa Israël est allé la biso likambu. Papa Nani est allé la biso. Papa Eliezer est allé la biso likambu. Toi, Bapé Sabino Bokonzi, tout ça. Bota la ba makambon. Bota la ba tupena makambon. Ah mais non, Youssou comme ministre na mboka na ye mais atika musique na été. Mais bino to Bapé Sabino ba pouvoir au moins un journaliste a commis ko luka le poste dans l'état atiki ki journalisme. Donc objectif na yo zaki na besoin de ozwa kwanga na l'état. Izaki penate ko vanda bobanda koluba kwani babenga boketu te akesa kwani ba convaincre boketu te yo kasi ba proposer boketu ba mbongo te to ba pesa ba mbongo te po nini azo sala na bango te po ningi afinga wana tia ofinga bino ya public comme ça en face à fingi non toza la quand même batu quand même wa mobali osama kwa mwasi pona moi si mutu baflataka ye kopesa bambongo pa apamba soki mpona kitoko soki mpe mpona nini nayeba te na yo mobali mobimba bafo babanda oflata bapesa bambongo pa apamba bambongo masumu bakenda nango pai te ato oyebisa bato natonga soki nini nasala usine nasalaka soki nini c'est bien osali usine osali soki nini c'est pas mauvais eza bien bafiche de paie ya bato nyonso to wana eza bazwaka bavacance bafrais de mission na bango eza ofuta bao combien tata toza batu ko toza batu na suki wana boyebisa Israël mutombo batika baja pa pamba baosala wana boyebisa ba Israël mutombo batika baja pa pamba wana atiki mwamba napesi yo mbote elenkuno napesi yo mbote masa na ngai botika boyebisa bango batika biloko wana bino batu boyoka babatu wana so boyoka bango bochaka litoi bien pese na ipsi bino ngaza aigle ngaza na litoi te aigle wana misu aigle wana matoi te nga yoka ati nga na mona dotango azoloba na ndao yokete na omoni ndi komona na moni na comprendre que flatterie muto elobisa muto komona nga na mona na comprendre te flatterie muto elobisa muto abeta maso Afrique du Sud maeba te ke nga na Sud africain na mukanda nga na Sud africain mukanda. Les Israël Mutombo, ce sont des aventuriers tout fait. So côté Mobri, Batou Mobri, Baza faible, Israël Mutombo, Ake Lugambon. Et pas bateau Baza fort, pour babo ma mission, pour babo magie. God bless you.